koya na yo na Kinshasa ba jeune ba exprimer yango na ndenge ba yebele pona kolakise te ba zui décision te likambo nyonso tu yo kosenga bango ba kosala yango na papa to pesio merci mingi to yebi yango banda kala ete Kinshasa tozali na nyongo pamba te mutu soki awuti Kinshasa azali oyo azali formé ko bana na nzoto pe na molimo pona komema mokumba ya tata Nzambe na yango papa biso ba jeune tozali komituna na ntongo nazalaki awa na landi libondeli na yo na ntina na bato ya maladi nzoka nde oyebi mpasi oyo bato bazali komona oyebi maladi nyonso kobana na motu tina makolo sikoyo motuna na biso ndenge nini pasi ezali kowumela kati na biso réponse pe tozali na yango papa Fumalongo diangenda kuntima ayebisa biso ete bana na ngai soki bolingo bosimbi yango te mibeko kati na bino ezali te pe misala ezali te mpasi na bino kosila te papa ezali ya solo na mibeko comportement na biso ezali penza malamu te bolingo ezali ya kokita kati na biso bato bazali kobanga meme kolia na moninga nzoka nde bolingo etongi lingomba tomoni yango na bankoko na biso meme azali koleka na nzela ayebi mutu yango te akobenga tata telema yako kozwa linyoko oyo olia mutu azwi na esengo alie pe akontinue nzela na ye bolingo ekiti kati na biso bongo misala papa olobaki yango yo moko misala nazali kotinda batu bazali komona lokola kosakana sikoyo ba paroisse ezali na nzela yoso tonganda kute mutu ke kufi pne toboki okoyoka nsoni eliko lobete makambo nyonso misatu tozali kokokisa yango te tala mpasi ndenge yeli biso sikoyo papa tosengi nini tosengi bobangi ya tata Nzambe yango mutu ezali ebandeli ya mayele pesa biso bobangi ya Nzambe eute pana yo impose biso yango mutu na mutu esika kozala abanga tata Nzambe po ete tokoma mayele po ete so mutu akomi na mayele o babengi sagesse ye akoyeba kososola mabe na malamu biso tomonaka te me mikolo oyo namoni tobandi komona pamba te awa ozali koloba conférence internationale tala bisengo na yango bisengo ebandi komona na deja révision ya procès toyebi ete likambo yango soki ekatami da mokili eningani bakoya koluka biso bakoya koluka nkamba baluki tata mokonzi bule bazali koluka bandimi oyo basalaki na yo elongo mpo mosala ekoma boye bino misato kaka bolobi mutu akozala na forme boye nakotia ye motu mapeka mpe makolo mutu ayebisaki yo osala mutu na forme na biso eza te papa tosengi na yo bongisa biso po ete tokotambusa mokili na lolenge ya sika ya tata Simoki Mbangu bolingo mibeko mpe misala Kamba oye oye Kamba oye oye Kamba oye 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 Yerusalemu kamba ikunala katanzani kumuisu na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo lelo ezali mardi mukolo na biso ya bajene tosalaka misala papa Mbenza azali te mokonzi ya 5 mois makambo ya 5 mois toyokelaka yango epai ya papa Mbenza ndenge nalobaki dimanche toye mpona kosala misala makambo biso moko toyebi yango pamba te oyo batata bazaki koloba na biso yango nde toza kolanda moke
Papa, makambo nyonso bakangaki yango na 5 mois. Bango balobaki boye. Soki biso misato toza lisusu te toke kokanga likambo. Kosepela nde kozala. Kasi makambo misato totikili bino. Bolingo mibeko na nini? Misala. Bambate makambo misato wana nde yango ekombema biso na bolamu ndenge bauti kolobela yango. Mingi balobaki ete soki batata baza lisusu te ngomba ekokufa. Réunion esalamaki wapi? Kuna na Manyanga na Lugozi kote ya Kinkenge. Ezalaki na 88 bango bakonzi minene tango bake kuna bautaka na bapeyi mingi. Balobi tomoni ke bana ya tata Simon Kimbangu bakozala lisusu te. Tomoni ke lingomba wana esili nango si ekufi. Kati ya réunion batuni bino bomoni ndenge nini? Ezaki tata moko tata Nkuyu ya lobi ngomba wana ekokufa te pona nini eza na source nango. Fleuve lokola eza na source ekokauka. Ye pe azwaki exemple ya fleuve mwa ekauka ezali te parce que eza na source. Eza na mai mingi pe ekotaka na fleuve. Biso source na biso kamba ekokauka te. Tata wana azalaki na raison bien azalaki na raison te. Bakonzi wana balobi yo oza mpona biso te. Mpona nini okende koloba ndenge wana? Si c'est comme ça, badon oyo topesaka bino bokozwa yango lisusu te. Ye mpe alobi soki bozotinda so badon te boza na bolingo ya tata Nzambe te. Pamba te ngomba ya tata Simon Kimbangu ekokufa te. Elelo yo ezali ka obesi ekufi. Zali makasi. Voilà. Zali kopela kaka. Alors, eza koloba papa Mfuma Mbanza tala tutala ana ningi na luketo la ngembo. Ngembo za na luketo? Oh, luketo ezalaka te. Eza muke papa. Eza muke? Ingeta. Oh. Luketo ezali? Eza te. Mais ye papa Mfuma Mbanza veya otala. Elingolo bayete ngembo azana luketo te. Pour ceux qui azana luketo ekosani kokatana. Mais le kola azana luketo te ekokatana te. Elingolo bake biso pe lingomba ekokatana te. Bongo be bongo te. Likambo Nzambe apesi yango ekosilaka te. Biso lokola totelemeli likambo wana na kati ya bolingo mibeko pe misala, likambo wana ekokufa te. Yango biso ba jeune tosimba musala po likambo ezalaka na 88 esika ba papa batikaki biso na 92 lelo 2011
tala kaka mosala ndenge eza kotambola. Bapapa babandelaki na misala balobi ete bakoko bamoni pasi eza lokola moto akati bilanga wana ekatami apres baosani bakolona biloko soki ebimi ekomeli baosani bakobuka yango baza koloba liboso mpasi nsima ndeni bisengo kola mitano balobi na biso tokende koyoka po papa Mfumalongo aza koloba yango tata amoni pasi mingi pasi oyo tata amonaki mabe nini ye asalaki lisumu nini ye asalaki eske azwaki eloko ya moto to nini bamonisi ye pasi boye soki azwaki mbongo bie eloko ya bato ngai ndi angenda na kofuta aza koloba bie aza koloba te kola mitano tokenda koyoka soki asalaki mabe to ezalaki kaka likambo ya tata Nzambe tokende koyoka kola mitano le 22 soki tosilisi kuna mbangu tokoya wapi na centre soki toye na centre toye kozongisa merci na tata Nzambe mabondeli tosengi na ba mouvement nyonso basengi bino bakazi na bakonzi oyo tokozala na bango mwa eloko moke na maboko tomeli mpona kosepela kokumisa Nzambe na biso mvula inokende esili bwe wana si abimi na boloko tata mokonzi na biso moko oyo abengami président Joseph Kabila Kabange ye ndi aza kobimisa ye na boloko maboko. Est-ce que baza mibale? Boko Mbagis moye asimana yo yenda linginga alingi sonyoso ngai kakate kuna papa kosepela te agorwani ndo ya sali musala na ye abo ndo ya papa asili musala ngai Simo Kimbangu Kiangani bazeno ye bakam mazali mazalite tango na ye kobimisa tata Simo Kimbangu na boloko na tango na ye conférence internationale bilaka en tout cas Bajene on dirait bazan et Sengote.
Bajeune, Bazaline et Seko. Voilà. Voilà. East, Bajeune, Bazali Kosepera, Pambate, Bazali Liboso ya Zamera Bango, Bazoni et Seko Pona, Bilaka et Liliko Kisama. Na Manda Moke, donc on a décision. Laissez voter. Ah, dégagez ma camambo et c'est là que kaka bisoto zara. Attends, on a bisoto. Oyo papa baza koloba tozali bana ma mapamboli. Zosimba musala. Sengo ezali. Pour ceux qui totali, papa soki ake na Angola. Iya lobaki kaka na Mbanza Congo. Aniati mabele ya Mbanza Congo, aniati Angola mobimba. Pour secret zawana ezali makasi. Dimanche na lobaki likambo wana. Tuzo komona mpasi kasi ndako eza wana efungwa makate. Makambo ezali kuna ezali ebele. Alors, place moko tokodoko telema. Tuti mabonde tuti omona makambo nyonso efungwami pwelele. Lelo oyo tokolia biloko oyo tozali kobokola. Soki basoso te, bathomson te, ngombe te, bataba meme de tout en passe. Biloko nyonso se bunga. Boyebi yango bie boyebi te. Est-ce que bangole bayebi makambo wana? Nani ayebi yanga yawa? Boyebi te. Yaka mputango. Moko alakisi mosapia. Pardon, monsieur moko abima. Oya kala, bozo sala voyage. Pour papa azalaki kobomba te. Azali bi azali te. Papa Mpanzo azali kuna? Ye azaya kala te. Papa Boyasa, baza malade. Bandako kisongo. Baya nana baya ko expliquer. Papa alobaka nini? Ngakutu nazalaka na ngate nazaka mwana muke. Est-ce que makambo nini eza na Mbanza Congo? Nini ekobimba kuna na ntango ya kotia mabonde? Merci papa. Na komba tata mwana pe tata molimo santo papa. Nengo sengi biso liloba. Makambo yo ijiki tobanga. Pamete biso zali bana mike. Esengeli kete papa atuna kabiso pamete nyusa na mboko na yaye biango. Mais témoin ya tata Nzambe ezali moto. Témoin ya moto ezali tata Nzambe. Oyo bazote ya biso lelo tosimbaka yango. Tosepelaka mpona Nzambe beti te me mai papa zo biso lelo. Lelo ye moto azotuna biso yango mais lobi bato bazokoya bango bakotuna biso yango ko répondre nini. Merci papa na kati ya Mbanza Congo ndenge kutoloba ndako moko eza kuna obengi Kolombimbi. Tango papa ngenda kenaka kuna premier voyage alakelaka bango. Pe na deuxième voyage ayebisi bango ke tango nakoya awa na troisième voyage nakoya na nzoto mosusu nakozala jeune
akofongola ndako oyo ntango tokotya mabondeli biloko oyo nyonso ebunga banda bampakasa banchenduki ezala bambisi ya mai banyama zamba oyo nyonso ebunga mokolo wana nde ekobima na mokolo ya lelo bazokozela papa Simon Kimbangu Kyangani pamba te ye nde balakisa biso tata akofongola makambo nyonso tozokomona oyo azokofongola ye azokokisa oyo nyonso abanda koloba ta masaki na nzoto apapata ngenda tozozela asilisa conférence awa abima na boloko afongola nzela mbanza kongo akenofongola biloko ono seza kona po ete tolia tosepela pasi ezali bisengo mpe ezali kasi oyo kotosa ye ndi mutu akolia bambisi wana soki te tokoyoka na sango na komba teta mwana tata molimo santo amen. ata bakosaka oyo yo olobi wana eske kulumbi minga nayebi yango kuna papa mutu ayebaki yango ye mutu akendaka kuna pamba te mokonzi moko ayaka kuna abifa akendeka na mbanzako bien sûr papa asali to abengisi papa wanani me apesaki retard ye ayelaka nzela ya braza avandi na ye nanu kuna na Luanda. Alors papa mponda bakufi kala mingi te nayebi te soki batindaka bato boni kuna na ntina likambo wana émission mpe bakendelaki bango bayebi yango te pourvu batindi kaka bango bakende kotala oyo koleka kuna me mama likambo bayebi te mpona nini oyo eza na mbanza Kongo bapapa kaka bato bayebi yango mpe ndenge kosalema bango mpe kaka bayebi le programme ezali me nga mpe nayebi kuna te oh ngai naza jeune mandefo ebimi ngai basuki ya pembe ebimi ngai suki ya pembe ekomi na moto mandefo ebimi ngai enga makambo wana nayebi yango te nga nayebi histoire kasi nayebi makambo te mosuli ya simbriki tokoyoka banzembo ebele awa
na Monica to continuer koboko la basoso bangombe batoli akawana. Asal ini kurumim. Bila boleh ngapa soso? Olingi simbrik. Est-ce que papa Zaboro va makamala simbrik, hein? Papa Tchoum taille bien au bien. Hier, le gars, il y a mis tant à la moko. Dommage. Sinote makamu mazali. Tokara makaka na oyo bazali kotinda biso. Ngomba batikali kotonga yango. Ngomba ekemo kilimo bimba. Esikawa bilaka ebande kokokana. Alors, etikali ya simbrik, hein? Ngana lingaka ngote. Ngana lingaka pondu. Mais la 21 laksa kinini papa Kimba. Pondu, hein? Oh, kasmo tozo boya mo ponani.